to comme une guerre entre les Balouba et les Congolais. Pourquoi moi pour éclaircir biso pendant 2 minutes pour la bande de Kobazolanda autant c'est lésé bango tomba yo qui déjà guerre moi modèle nin et l'on y est les papa tiakou dia bande Kobazolanda biso na nazali ancêtre ya Balouba. Yes. Je suis prince de Bakwanga. Donc éducation ngai na botama nango ezalaki soki ozali mokonzi ya mabele donc un prince c'est propriété de terre. Vous êtes propriétaire terrien. Alors le kolo yo za propriétaire terrien il faut toujours kobundela mabele na yo. OK. Il faut que mabele na yo ezala na sécurité. Makambo nyonso ozali kosala il faut unir bato bato bazala ensemble pour meka ko construire. OK. Mboka moko te ekoki ko se construire na bato diviser. Donc ngai naza moluba. Chez les Bakwanga, nous n'avons pas de frontières avec un autre pays que les Congolais. OK. Au Kasaï oriental, nous n'avons que des Congolais comme voisins. On n'a pas quelqu'un là, tel pays, tel pays. Non, nous n'avons que des Congolais. Nous sommes des vrais Congolais. Okay. Et nous sommes au centre du Congo, avec comme frontière Bas-Congolais. OK. Mais ce qui se passe aujourd'hui, les titres là parlent de l'implosion. Depuis que moi, Tshisekedi est arrivé au pouvoir, le pays est en danger. Le peuple va aller en conflit. Et lui, il signe des choses qui énervent le peuple, qui troublent la sécurité du Congo. Parce que quand le peuple ne s'entend pas, la sécurité est menacée. En même temps, il y a bien qu'il y a quelqu'un qui a ennemi pour ne pas faire beaucoup. OK. OK? Mais les ennemis, Moussana na bango, le projet na bango, ils allaient imploser le Congo, balkaniser le Congo. Il faut que les Congolais soient en conflit. Bango va régner maintenant sur nous. Maintenant, aujourd'hui, depuis la prise de pouvoir de Tshilombo, qui est une prise de pouvoir que tout le monde connaît, comment il a pris son pouvoir, et lui-même il sait comment il a pris son pouvoir. OK. Et maintenant, avec tous les Balouba qu'il est en train de nommer partout, à la cour constitutionnelle, maintenant c'est Kadima, donc tout ça tourne autour des noms des Balouba. Vraiment. Hein? Dans le cabinet, c'est des Balouba, donc autour de lui, il n'y a que des Balouba, il nomme des conseillers Balouba, donc, et puis il fait ça sans gêne. Congo, ils ont un bateau, il y a Maïe et Belé. Je ne flatte personne. Mobutu, quand il a géré ce pays-là, il a utilisé les capacités congolaises. Il a travaillé avec les Balouba. Mais il était de l'Équateur. Mampinga Kassel, hein? Bachi Wawach La Panche. Tous c'était des Balouba autour de Mobutu. Hein? Bakamanda, non, pas Kamanda, Mabi Moulumba. Hein? Bangounion soit Bazaki Balouba. Mais lui, il pouvait aussi faire la même chose. Même s'il est allé terminer à Kawele après, en tribu, mais Mobutu était avec tout le monde. C'est pas ça, Balou. C'est pas ça qui est Mobutu. Ils ont eu de l'argent avec Mobutu. Ils se sont enrichis dans ce pays-là avec Mobutu. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Et quand je vois une personne comme Maman Zazako Beta Maboko, parce que moi, on a déjà Maman Tata Oyo, qui est ministre des Finances là. Hein? C'est son fils. Donc, ils ont pouvoir dans la bango ya Balouba. Donc, ils ont combien de mais ne voyez pas les conséquences. Yo, maman, mon colo, hein? Près de 80 ans, ils ont combien de maboko que tu l'as mon Balouba parce que oui, maintenant il faut que le pouvoir se pérenniser. Tu l'as pas dans le pouvoir parce que bien on doit tirer profit dans le. Mais le futur du Congo va devenir quoi? Merci. Le conflit entre la Balouba, donc tous les Congolais contre les Balouba. Et ça se fait devant les Congolais, devant la face du monde. Merci. Mais Tozali n'a pas capacité ébélée dans le Congo. Tu ne dois pas nous amener dans des conflits de tribus. Parce que ça profite à ses frères, tous, il les appelle ses frères. Merci. Ce sont les tous qui l'amènent dans ce jeu-là. Comme ils avaient fait chez eux, avec les Hutus, hein, avec l'Intois. Les tous ont exterminé tous les Intois. OK. Merci, papa. Et nous ne voulons pas que ça arrive au Congo. Nous devons sauver le Congo. Donc, il doit... Peuple congolais, Naël Sousmouambango, comme d'habitude, moi, vidéo moko ya muke kaka, pour exprimer joie na ngai, esengo na ngai, ndenge IDPS Koufi,
baingra ya IDPS basali baingratitude na bango kobanda série ya rassemblement, batrahir Fayulu, batrahir Kabila, batrahir Kamere, batrahir Moïse Katumbi. Lelo bango na bango endongwani kuna Kabund batrahir ye Kabund. Sala parti da yo bundisa IDPS ko banga te. D'ailleurs yo moko yebi ndenge bazana bango ba faiblard. Biso toza ba spectateur libanda tozo ko encourager bobomana. Diabulu kadia mpemba kote la IDPS babomana kuna bandongwana pentatina suka. Omoni ingratitude. Batu wana baza bengra moko. Bandima baninga te. Ato saleli bango ndenge ni bakondima yo te. Kabundi yo moko moni yango sikoyo. Bazui batu na yo babeti bango na permanence IDPS. Yo moko bakomi kofinga yo bafoto na yo ya kalaero zalaka soki na Louise akuna ebimi. Olati muniere makolongulu. Tala ndenge ba imilie yo. Kabundi ba imilie yo. Tala baingra ya parti wana lelo bakomi kofinga yo. Biso batukutu te. Oh, bakombata bazo finga Kabundi biso te. Bango moko bato ya IDPS Chilombo. Nde babalokeli yo. Parti familial et tribal. Siko yo moko zapende kona bango ya tribia. Me babalokeli yo. Alors bobo mana Kabundi ko banga te. Zala mobali, zala makasi. Telema bundisa Chilombo. Bobundana, bobundana pena bopanzana. Ezala ngo biso te. Bino moko. Tala bango la bango bako biko swana. Eye mabe. Nade seko moko grave. Alors peuple congolais bozala ko sepela. Makamba kitoko ezo ya. Kalate. Toko bina. Toko sepela toko pakola ba fufu na mutu lokola ba bazu examen d'état pour kalate Chilombo zo longwa. Totika bango na bandongwa na kuna na batu Kabund. Batu ya FCCP bazana dans contre ye la muka kutu koloba te. Biso ba peuple pe kutu. Tozo zela kaka occasion favorable poto beta penda donc Chilombo il faut alongwa. Et puis ko kanga tous les miyibi o baza tout autour na ye. Baza ko yiba mbongo na niveau moko bokoki même pas ko imaginer. Au mona nzela ba ko tonga peut-être na 10 millions mais bango mona 100 millions 500 millions mutu moko yibi. Donc ndenge moni tout autour wana bato bazo ko entourer Chilombo ba bilonda wana bango nyoso tu wana ngulupa ya ba séculaire nyoso ba utaki Belgique wana miyibi. Baza wana baza ko yiba mbongo wa peuple po ba yebi ke 2023 ba kozalaka na bango le soute pe à tout moment ça peut basculer. Biso toza ko tobata ba élection te biso tozela ka yinda nango kaka donc à tout moment donc soki occasion monani ali mbuma kaka biso de tozana mbuma œil pour œil dent pour dent na bato ya IDPS toko limbisa kabino te Kabila kutu toko limbisa me bino boko raser ba mir. Alors bobo mananano biso ba téléspectateurs tozo tala libanda toza ko applaudir Kabund bomaye Kabund bomaye IDPS indie esengo peuple congolais bomelaka déjà ba champagne po kalate ba ko bomana solo ingeta ina loba bo dango Kabila le père akufi Kabila ya mwana ye kozwa pouvoir. Donc o malamu nyonso asalaki Kabila mwana asalaki yango mpona ko respecter loi ya Kabila le père. Ti lelo yo congolais nyonso andimaka nani Kabila le père. Bo yo Chilombo ye kokota na kiti oyo ya moyibi. Babiloko yo zo sala na Congo. Est-ce que isekeli akotala lisusu na valeur na Congo oyo? Musala o kisekeli asali pendant ce qui combien des ans potango mobuta bandi pouvoir biso tozalaki ya kobota make biso ba msusu musala wana kisekeli asali na Congo est-ce que ekokende liboso te yo awo zokunda bolamu ya tata na yo pona mabe na yo me yebaka ke mabe yo zosala na Congo na oyo sali na oyo tata na yo yebaka na Congo nyonso bana sali nini esili ezali sutu na pouvoir te yo Congo bato a Congo bakomi lokola matiti na yo bake ko bwaka na fulu donc congolais azali sutu na valeur te
Yo nani abotaki yo? Mama. Babotaki yo na ba mama. Yo lokolo sambwisi biso. Lokola biso ba beti biso ba ngondo na mabumu. O biso to memelaki yo. Yeba ke yo kozwa problème. Yo kozwa problème. En plus, Valéria tata na yo yeba ngo ke banda lelo. Soki yo longwe na kija bokonzi. Muzole wana. Na nzela bantu de kozala lisusu te. Oko longolango ko memango soki na Belgique. Soko ko memango na Kasai. Mema yango. Po biloko yo zo sala. Ata kuti tata na yo sala biloko wana te. Yo suki si bisona na ndenge news. Ozo lesa biso malamu te. Ozo tambusa biso malamu te. Ko boma kaka yo. Makamnyo so kaka yo. Est-ce que yo sa congolais? Yo za congolais. Hein? Est-ce que ndaku na yo na kata ndaku na yo yo kolinga na kata ndaku na yo yo vandi mabeya? Eko ya? Bo yo zo linga mabe pona biso pona ni. Me biso to lobi na yo. To vota yo te. Eza Kabila mutu amemaki yo na kingakati. Akeko sala yo bisala sala. Biso to yebi yo te. To lobi na yo banda lelo. Tika pouvoir. Pouvoir eza ya biso. Tika pouvoir a peuple alongola a pesa na mutu oyo asengeli nango yo kende Kabila soki akotinda yo akeko pesa yo bokonja kakame soki ya nani ba pesa yo me banda lelo na Kongo yebake yo zate